Nazali ne sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois na ba abonné na biso ya Océan du Congo. Vraiment pe bino bato bozali ko tala émission. Merci na bino bato vraiment bozali ko s'abonner pe la bana belaka télévision pe la DL télévision. En tout cas que Dieu vous bénisse et pambate tozali na bino vraiment ensemble malgré santé toza convalescente mais tolobito telema po ete toya kaka koloba mayemazali koleka na République démocratique du Congo. Bande ko balandi wana toko banane kotala procès ya Yumbi oyo kozala moko ya makambo tokolobela moko na lelo tokolobela pe mwa makambo mike oyo mazali koloba ma vie ya Bokechu pe tokosimba boni eside et lansaki bongo adhésion na mokili mobimba na République démocratique du Congo pe partout dans le monde pe na carte na bango ya sika oyo ezali koteka mabongo na $1 vraiment tokolobela yango lelo pe mwa kocha mwa bamungwa na makao mike oyo etele kolo Congo kasi toleka na lombango penza na kotala procès ya Yumbi boni ezali bongo kosala mapeto yo kandenge de bandeko balobaki ata kongobila kolobaki akosamba te akoloba te mengobila tolobaki na o ete makila ya bandeko la biso ya banunu oyo melaki ekofuta mayo pe na misala mabe ozali kosalela biso awa ya kokanga zando kocha milemo nyonso ekoma na pasi tala nzambe ya bakongole akotika yo te ye wana zali na yo tolanda ebongo tozonga na sima. Toye lelo le 25 mai 2021 la prison centrale ya Ndolo, prison militaire ya Ndolo pour na kolandela ouverture ya procès ya massacre ya Yumbi. Bandeko na biso ba massacre bango mokolo ya le 17 pe le 18 décembre 2018. Peuple ya banunu bafanda ba monika ka batende ba uti likolo ba koti ba bandiko boma ba bandiko kata ba bomba bato belé ba kima misusu ba kufa misusu pe ba mona na te ba zinda na ba mai bakenda. Et wana ezali crime contre l'humanité. Oyo na ndenge ki na kambango pe lekela to ko dénoncer yango na cadre ya génocide, il y a eu génocide ya peuple banunu. Alors tokoki kokanga monokote lokola le procès fongwami nde yango toye pona kolandela ndenge ni procès kolekela parce que ça ba vie ya batunde bunga yango faut kolandela yango malembe de plus près pour que vraie justice et l'Obama de manière à ce que ba oyo ba commandita ka faire wana ba oyo ba bazalaka ba auteur ya eloko wana ba rendre bazala devant ba juge et puis ba répondre na mituna na bango mais loko ko sala biso pasi tomoni batu ba bengi place wana mais numéro 1 bandeki ko gérer province tomoni été mais biso to ko milela ke akoka ko ya wana ne fiske na cadre de renseignement ne fiske azala loko la renseignant allo bana ba kongomani qu'est-ce qui s'est passé parce que ça na vidéo moko ko circuler oyo ye moko za ko lobake azalaka na ba appel batu ba bengaka ye balobaka na ye kezali la peuple tende ba kolinga ba kende ko boma peuple banunu donc ayebaki yango lokola yebaki azalaki na ba service provincial nyonso na maboko na ye akoka pe ko sala nyonso pona ko empêcher eloko wana yate mais ye lokola autorité provinciale nini asalaka pona empêcher yango balobaka ko diriger bato zali ko précéder o ekoya donc ko anticiper o ekoya oyebi yango déjà tango yo ozui information moko ya bongo azana ba service nyonso aner ezalaki na disposition na ye police avec la disposition na ye même armée na carte province avec la disposition na bango basaki nini pona ko empêcher massacre wana salima ndengo toko senga babenga pende Congo bila aya ne fiske koloba liloba moko ayebisa biso il ne gérait pas Yumbi mais banaye ko gérer province ma Indumbi ndeko Félix Tshisekedi a ko gérer Kinshasa te ma ko gérer Congo soki likamboleki na Kinshasa o esimbi peuple Congo peuple kinyo makasi to ko indexer pe musapeto koloba na yeke azaki wapi azaki nini pona ko empêcher mabeya te ni voilà yango toza kolandela procès oyo ndenge bandi lelo kino kosuka na yango toza na sima na yango likambo ya mabe ya bosobe le kanati surtout toko insister toza ko insister ba vrai auteur ba yakobima ba vrai auteur ndeko Gentina lobi ke batu ba benga ka na téléphone est-ce que ko identifier batu ba benga ka na téléphone batu baza na bande des accusés ezali batu ba benga ka na téléphone to ba misusu soki ezana batu ba benga ka na téléphone baza na bande des accusés akoki ko pointer biso di doit to yeba pote tango ba ko condamner ba innocent pété posana batu moso ko kozala wana maza innocent
mais le col les cambozala qui bazui batu bazui pas qui bah innocent pas à la condamner mais plutôt bah vrai coupable pour tout ça vraiment on a besoin de vraie justice pour ça la milimo ya batu kenda bomo ya moto zali sacré ezala batu bansete ndi bokano mumenye moke bwana adabile nya eliki ni mokano mumenye ambe alingate akela justice yenye ba akela c'est justice biso la bona c'est justice te banya banga to yebanya bayi bone mumenye ambe bayi na meloko be banga bayi bate nyambe nga mona aliki to kela dabile na lolengo biso bate yema ko katantina atena na lolengo lo yemenye ambe tata akela kilikolo na se oya ezalaki ebandela pe suka yeba azalaki ebandela makambo esalemaki na yumbi azala pe suka makambo esalemaki na yumbi okonza mokili nyonso ekita na se ya makolo ya Jésus Christ amen. Wana bouti penda kolanda video oyo ya procès oyo ezali bongo kosalama ya yumbi balobaka bakimaka likambo te ndeko na ngai soki likambo ezali toya nango po tobongisa kasi soko ozali bongo kokima likambo lipolaka te wana bolandi mama penza be na lokota ali kolela nzambe tata alobi nzamba aza juste la sentence na ye sans reproche na jugement na ye bandeko ya Océan du Congo la chaîne de la libération biso batoto tombola miso na biso pona kotala kaipa ya nzambe tata kozala kala yo presete pe kozala na odesite pamba te nzambe alola azali wana pona koyoka yo tala musala wa bakuka salaki atelemaki bobele ngwi nesika na ye alobaki la ko bouger te ata moyi ata mpela ata kokozanga ata kokufa pona yebi ete nzambe langa malobo alobi akokokisa kasi lelo bomoni te alobaki roi Congo atelemi pona kosala makambo ya ona alobaka ete bo s'abonner encore une fois massivement bozala vraiment brancher la chaîne ya libération awa nde tokundola pe mayema sotolobaka na banze bo komona yango kokokisama yango tolobi esengeli to telemaka nzoto esengeli ebela pamba te nzamba lobaki porte ya séjour ya mort esengeli ya mekase kokotisa biso te bakosala biso etumba kasi bakolonga biso te etumba esengeli ya scandale pe esengeli ya kasi malheur na moto o na nzela na yende mwana moto akele kokufa poye abikaka te yango to ali koyebisa bilo malheur na Chilombo pamba te oyo ya luki la République démocratique du Congo ekotika ye ata mokete ekolanda ye ba o bayebi molongo masembe yako ekosalama yango to koyebisa ngobila onganga oloba ete yo kosamba te okosala te ngobila okosamba makile bato oyo mela yali makile ba Kongomani mission batindaka yo okosamba po kokota boloko olinga te na mboka oyo bato ya mabe bakobika te ezaisi se kosala musala nango soki bokimi catastrophe naturelle pamba te libobeli loba ya nzambe ekokokisama elubela ekomema bino bandeko balandi kuna bobele tozonga siko na Goma kuna na Goma bandeko na ngai en tout cas likambo wana ya moto wana ezali na mai yango bali kokebisa bato bwali nzinga pamba te boye bakomi batela kasi ya pasi ezali lisungi penze yali kokoma te bato bayike babengi balobi mamose ya tobungisi biloko nzoto babato makambo bayike kasi lisungi yali kokoma te bandeko bangai ata konani lisungi ya mokili tope ya gouvernement ekomeli bino na eno te kasi lisungi ya nzambe tatala ko batela bino na mopepe oyo pamba te makambo oyo esengeli Chilombo alandela ye azali kolandela te biloko bioyo ezali biloko oyo bamilengeleka yango komibongisaka yango kasi azali na tango te ya kotambola na yiba province pamba te ayebi ete bokonzela ye bozalaki ya malonga te ya ali na tango ya kokoma ndeke ya sakoma na ndeke ya likolo ya kokende wuko kita mwana mboka na ekoteli na ye alei misorobele tango ngala lobaki asalaki na no 3 mois na ye bandeko balandi aliaki bitu ya 2001 mais lelo ona banzi boyoki misolo oyo mizali ko bima statistique bali ko sala oyo ndeke ya likolo alei bobele mokolo bakokangela ye pepo yali mokolo ya kokufa pamba te akozanga oxygène yazali ko pema nde lokola ndeke mokolo pepo ekokangama mokolo wana yali bongo liwa ya Chilombo pamba te ya kokoka kobika te bandeko ata ko baliaka mbongo na mobembo yango bomoi na bela kabelo lobi soki papa leki akufaki na likambo litali mobembo pamba te ya vandaki wana na ndako wana ya kotalaka misolo ya loboni bango bakobimaka libanda ya mboka misolo wana milekaki tellement ebele oyo na kati ya mboka ekokota te tala crise mais yemoko botala elubela ya misolo o bazali kolia bongo pamba te po ete bazali kokele kotongaka pe kobombisaka bazali komilengele po ete bayebi bakosala manda ya babalete bali kokele kobombaka misolo na bango bisika bali kokendaka na bamboka ya bapa ya maindo na bamboka ya baziatike kokele kobombaka misolo po ete bayebi na Europe kuna ya mindele soko bombi bakobotola yo lolenge homologue na ya lobaki kasi bandeko bangai
tokota kaka na makambo oyo matali Congo. Makambo matali Congo awa na union du sacré na gouvernement wario et ali bobele kotoka entre ministre ya portefeuille na ministre ya transport. Bande ko ngai batola babale bali ko bundana. Pamba te ministre ya transport alobaki esengeli asala audit na ba entreprise oyo nyoso ya mike oyo etali makambo la ye ya transport. Kasi kuna ministre ya portefeuille andimaki azongisele mongolo tolobi iyo sala musana o kasi na sima soki poko nini moswaki ye soki pe nyama nini yangungi moswaki ye alolo mwi ayeli susu kokanga alobi ete zali na mbakote na ye ministre ya transport asala pamba te ba entreprise wana nyoso oyo etali makambo etali transport bango ba misele meka bango moko bango balila makambo maike oyo etali mapitalo oyo etali ete santé babango miteli makambo maike ye penza ministre ya transport ayebi yango te kasi na makambo ya lobaki ministre ya transport alobi ya yoki yango atako mokete bande kolanga botala union du sacré secret botala bino moko gouvernement ba wario o ba mi lobaki ke bango ne bali ba guerrier kasi tala poto kati na bango po ete moto na moto ali kotele siko misolo mibimaka isiko makambo bosala makesenge na kanga kasi nani sikoyo atelemi lokola ndoki po ete gouvernement oyo sala te kuna na bato wana babale madame wana pe mesi wana bangola bali na ku ya ko tira imandeke bolobaka lokota eli français bali ko bendana kuto tirer bali bobele ko bendalaka poete esengeli mosala esalama oya mobali alobi ngai makambo yo evoki wana ngana yoki yango te moto mwasi pa lobi o ngala lobi yango pamba te moto na moto ako batele bonga na epoete azwa miso na epo bayebi ete to yendela kati ya kope tozwa ne lubela pote lobi to lobo kuna bakoyi ko senza biso kasi siko batelo so batali miso epa ya samba balobi ete sama yonde sikoyo moto ya yambo ya gouvernement kita otala ba wario na yo boni bako bendana yango to lobi bande ko langai est-ce que la gouvernement ya boy bango moko na kati boyoka libozalité est-ce que la libanda bakobiki sa peuple yango to lobi ete bayimboka total la malamu nini esengeli na biso ko sala pamba te mikolo miko kende oyo loba bimi soki na banzi te molimo moyemo pe malakimia alobi mikolo miko leka ba poso pe na basanza tokolota nani oyo akoya pamba te biso to meseni mingi be na kolobeke paso yali na Congo to komona te nzembo wana na tombeli yango ba Kongo mani maso boluka yango boyoka yango pamba te aloba makambo ya kitoko kuna na kati ya nzembo wana ata kozalaka la bolingo kasi ngala kumbi yango na kotalisa pe mboka pamba te mikolo mikoleka basanza na bamvula yango ezali kolekala kasi biso to tikali bobele kolobeke tokosala toko n'a jamais été bandeko na ngai soki ezalaka supposition nini esengeli to sala pone ekolo wa biso kasi toki mana na mbango ya mboto ya kopesa la ba solution pamba te TV ya libongo ngonga ba santé ya libongo malamu te esengeli to tambola lolenge nzenge meleke oyo bakambi ya Océan du Congo bali kopesa biso tango po ete soki pe to misai na makasi mingi nzoto pe koki kotelema pe tokozala lisusu na pema ya koloba te kasi lokola nzambe tata apesi na mobeko wana te tomi batela po yepe abatela biso tokele na lombako kotala kuna na ngambo ya ECD ezalaki bongo kotoko pamba te bayi misusu balobi boni ECD sala makambo ya boy est-ce que parti politique ekoyi ko sala boy bandeko nga iyo parti politique ekoyi ko sala makambo ya bongo parti politique ekoyi ko belela ezali le côté pekese parti politique et ça la publicité tope elobela na tina ya bango parti politique ekoki ko sala makambo nyoso ko benga ba militaire bango bipai na bipai po ete ba militaire ba telema baya pona ko somba carte la bango ya sika boyebi bino baso ete ECD bato mabe bakotaki na complicité ya Kasongo na ba soldat pe bato oyo basali na parti politique oyo telema fixe kaka pona ko sala ka trouble kasi ezalaka leloko ya malonga te oyo ezali bongo IDPS te ekotaki ko saboter kasi bana mboka bali ko kela ba travaux moke ko bongisa biloko babebisaki ko futa ko kotisa makambo maike po ete l'état wa biso yali l'état moyini l'état assassin et ça la keloko te ndena simana yango bamonaki malamu lokola biloko biyike bibungi to lingite ete to ala nelongi moko na o bato basiba yibaki pamba te moto moso ko yela carte ya ECD atelemi o kazali bongo infiltré ndenge bolobaka lokota el français yango bango balobaki te na méthode de lokwa to ko senza biloko bya biso esengeli to senza pe kala to abiso o to lobaka carton na bango ya parti politique na bango nde basenza ki yango tala ndenge lekaki le sengo pe vente kabu ya l'homme puissant tokele na ona ECD totala nini malekaki kuna pe tozwa mwa cordon secrétaire général ya ECD muke oyo pe ya lobaki pe na bato mosusu ebongo tozonga la sima
de 10h à 15h. Dans les besoins de la province, tu peux libérer un boca pour contacter le secrétaire exécutif de la SID. Bino Banso Baïbolingi, Congo ya Makasi, Congo ya Lukundu, Congo ya Mosala, Boso Babakarte na Bino ya membre. On a président élu Martin Fayulu, dans Kinshasa, dans la province, tu peux la diaspora, au mardi 25 mai 2021, son Bakarte na Yoyasika. Bandeko ya Kinshasa, présentation a décidé dans la commune d'Abino, de mardi à vendredi, de 10h à 15h. Dans les besoins de la province, tu peux libérer un boca pour contacter le secrétaire exécutif de la SID. Bino Banso Baïbolingi, Congo ya Makasi, Congo ya Lukundu, Congo ya Mosala, Boso Babakarte na Bino ya membre. On a président élu Martin Fayulu, dans Kinshasa, dans la province, tu peux la diaspora, au mardi 25 mai 2021, son Bakarte na Yoyasika. Bandeko ya Kinshasa, présentation a décidé dans la commune d'Abino, de mardi à vendredi, de 10h à 15h. Dans les besoins de la province, tu peux libérer un boca pour contacter le secrétaire exécutif de la SID. Bino Banso Baïbolingi, Congo ya Makasi, Congo ya Lukundu, Congo ya Mosala, Boso Babakarte na Bino ya membre. Dans la province, tu peux la diaspora, au mardi 25 mai 2021, son Bakarte na Yoyasika. Bandeko ya Kinshasa, présentation a décidé dans la commune d'Abino, de mardi à vendredi, de 10h à 15h. Dans les besoins de la province, tu peux libérer un boca pour contacter le secrétaire exécutif de la SID. Bino Banso Baïbolingi, Congo ya Makasi, Congo ya Lukundu, Congo ya Mosala, Boso Babakarte na Bino ya membre. On a président élu Martin Fayulu, dans Kinshasa, dans la province, tu peux la diaspora, au mardi 25 mai 2021, son Bakarte na Yoyasika. Le commandant du peuple, Martin Fayulu m'a dit, ceux qui aiment le président élu, ceux qui veulent le voir en 2023 reconquérir la victoire que nous lui avons offerte et qui a été volée par les ennemis de la démocratie, ils doivent massivement venir à l'ECD, à Kinshasa, au siège national. Ils doivent aller dans les 4 districts de Kinshasa, dans nos sièges, prendre les fiches, amener leurs photos passeport pour ceux qui sont dans les quartiers les plus reculés et payer leur carte de membre. En province, les secrétaires exécutifs provinciaux de 25 provinces en dehors de la ville de Kinshasa sont mobilisés, sont mis à profit pour faire la même opération. À travers le monde, tous les pays là où les CID est représenté, vous verrez ça sur nos sites, notre site internet, sur nos plateformes électorales. Tout le monde doit être mobilisé. Des États-Unis, en Europe, de la Chine, de l'Asie, en Océanie, tout le monde est mobilisé pour avoir sa carte de l'ECD, la nouvelle carte. Ceux qui en avaient avant doivent renouveler. Ceux qui n'en ont pas doivent. Merci na bino banso na boni wana bomoni bato buena ECD bauti bipai bandeko na ngai vraiment bato batelemaki biike bato batelemi pona koloba pe lelo ezalaki nde boule bokomoni yango kaka l'océan du Congo la chaîne na bino ya libération wape payo tozali ko sombeti na makanisa na biso malembe pona kokelo koluka boni to bengisa bango na ekolo Congo pe moto oya telemi liboso na bango Chilombo balongba la lombango na République démocratique du Congo poto latisa Congo abiso elamba ya seka poto sana ngo makambo o malongo bani ba congolais bazala malamba bandeko na ngai ezalaki bwe bato ko uta bipai na province iso pe na banzeka la te na mikili ya bapaya bino banso boko zwa ba o bazalaki la précipitation la lombango ndeko na nga bango basiba mikitaki awa pe bazwaki na banze bomoni ba commentaire ezate boyoki wana CG ndenge ya lobaki bolandi ba mama bolandi bato bayike balobi pe bazali ko continuer ko ya ndeko na nga bakangi yote wana ezali parti présidentielle ezali parti moko oyo ko kumba biso na makambo oyo longo bani ndeko na ngai oya kotika la siba ali bongo mwasi ya ligorodo kasi yo kolingo tika la ligorodo nekolo wayo yo kolinga oza ligorodo ndeko langa ligorodo amataka tu pe na sima nango akoi ba pe asili pe balobi motalia ka ligorodo abimaka makwanza mokolo wana te abimaka na mikolo mekoya ça veut dire ligorodo azalaka moto malamu te po ya ganga kaka kro ndeko la ngai kotika la sima te boke na lombango kozwa ba carte na bino ezaka kana $1 ya pamba pona ko faciliter peuple congolais
ayeba lolenge nini ya kozana o elembo po mokolo wana to boyi ezali susu ete bayibaki o to zangaki bato boye o to zangaki bato boye to lingi biso miso mabiso ezala bobele bya kofungwama pona kotala makambo ezali kosala mala Kongo kasi yo ona no komite nini ozali kokende SID efungoli deja bikoki nango bipai biso bato ya SID bazalaka pusala pembeni tuna kala te wana ezali oyeba ndenge ni ya kosomba nzinga na bino boyebi bisika parti ezali soki ozali kouta na ngambo ya Masina ozali kouta na ngambo ya Kinkole ozali kouta na Maluku yozwaka moto ke komema yo ti okende kote ya Palais du Peuple okomona kaka SID wana ezali na sima ya terrain monene école wana moni Sévigné na sima nango wana soko pusani oboka kaka miso nao okomona bongo fulolo ya papa mokonzi ya mboka ezali bongo kopepa mwana mboka Martin Fayulu Madidi atelemi wana engambi mobali oyo azali koningana te ngomba oyo atako mbonge atako mpela atako mipepe ya lolenge na lolenge ye akoningana te ye wana nde Kongo kota wana okokutana na bato bakoyamba yo po ete ozwa carte la yo ndeko moka tuninga lobi Mamoseya est-ce que yo ozwi carte Mamoseya atelemaka pona kolobela yo Mamoseya atelemaka pona kobundela Kongo soki Mamoseya komi moto ya moto omoni to kokangi Mamoseya monoko kasi Mamoseya akapela mwa esengola ye ya kopuse na yo osala makambo oyo malongo bani kasi Mamoseya atelemaka pona moto te Mamoseya ayinaka moto te soki totangaka kombo ya président Eli Martin Fayulu Madidi pamba te yo moko yebi pe molongo mombeyebi pe bomoni ete bato bipai na bipai bazali kopanza sango lango koloba ete moto alongwaki mapona mi ali bongo Martin Fayulu Madidi meta ngala bandaye koloba yango bato bayike bamonaki nga lokuta Chilombo azwa eloko te soki azwaki ndeko langa mbelelo oyo enquête ya avion na ye ya crash mbesala mandeko langa kobungisa bato bayike bongo kaka po alobaki ete moto na nga bakata me bitumba ya STC la crash ya avion ekenda na bato lolenge wana lelo oyo toyebi te soki makambo yango balukaka yango wapi eloko moko emonana te bato losilo bato bakenda bongo tata mokonzi ekolo avanda kimia drapeau ekitate ndeko langa okoloba ya solo ke Chilombo azwaki mapona azwaki te yango to okobela bato bazala bayike na SID pamba te SID eya monene SID evimba ba militaire bazala poete tolongwa kotelemaka libanda tozala te bato toko kengela makambo maye ekolo la biso tozala te bato lokola oyebi te nini ekoleka yango to boyinde kolangai tala ndeko alobela nga Mamoseya kotoka bepola nini wali na posa ya climatiseur ndeko soko tindeli biso toko boya te kasata ko klima ngoye na lotiliki nini ndeko sala pamba te awa to ali bongo ko souffrir Félix asa betona biloko nyonso Félix a betona biloko nyonso kasi nini to ali ko sala yonanga tozala ba kikonk poete to débétonner toto déboulonné toto sala nini poete beto wana ekoya kasi poto ko isa beto wana ni to ko sala ndeko langa tango ekoki ya motuna poto ko isa beto nini esengeli to sala tala biyano bizali koya nini esengeli to sala tokele ko tata moko lelo bazaki na kabuya l'homme puissant nini alobi pone kolo aye auta kibongo na mamboka la biso ya Kikwiti bampangi amuna Kikwiti muzo la benu bangu ashina mono benu kele mbote bampangi amuna Congo Central benu kele mbote nzambe usako muna benu tolanda ye nde solution yango wana bongo tokozonga poto selisa. Merci journaliste, café Sénambot, dans monsieur Raphaël. Nous avons une passe, les amas wa liboso, bima wa mingi. So na zango loba boye, kaka tikana loba. Chilombo, les alaki boite, oyo nyonso, yo loba ki okogisami, les amas wa mingi. Attention d'abord na kebisina. Général de corps armé bakaya basoda wana nyonso ba next botie wana ndako batol wana bo beni na ba next wana ese basoda wana na kati baza penza basoda na biso. Attention na camp Kokolo, attention na camp Seta, attention na camp Lofungula, infiltré bakomi mingi okolo zoko landa te mpona argent de poche et comme gâteau na yo au cambrier peuple lobi yo se retrouver et kosukela mbondo yo melaki wana olobaki yango bien na Genève parce que zo respecter yango
ya liboso bino ba président nyonso apart Mobutu bino ba président nyonso banda bokota nani akoma na mayumu ezala yo Kabila ezala Tshisekedi osi okoma mayumu oyo tokosala na moi wana biso tokosala ngo na butu toyebisi yo deja libela tokosala yango na butu tobombi te ozonyokola bamama ozonyokola bapapa mai lelo mai oyo ya biso moko lelo soki 2 mois yango oyo bamama bayebi kotoka mai te courant eza te eza mawa mingi mai oyo bazoteka biso na bastation wana bameka na kopo ya tomate batie mesure na tomate mibale bakangi bakomoteka c'est quoi eza nini otiki enseignement mpe wapi okuta moyibi soki eleki mingi okotikala kaka bongo d'abord na élection topointe yango mata okita makambo ya 50% ezali te botia yango na motu na bino ya mibale na kati ya élection soki yo bimisi biso président ya seni mikolo yo te nayebisi yo tokoyela yo na butu nayebisi yo tokoyela yo na butu totala kindoki na yo ya Kongo yango ozosiama wana tokotala bana mayumu ngai mwana mayumu soko tie tembe kaka minute oyo naya kobimela yo soki saka wana okosi bapapa baboti na biso na gratification ya école ya nini bana bazotanga te minerva la hausse soki mwana aza na $50 te mwana tanga te mais c'est quoi Félix Kabila kosi yo yeba bien kosi yo akosaki yo si kamere siko yo ndimi kamere azala pembeni na yo miniti boni mbula boni kamera asali na yo atourne yo mais mbongo wana si bino nyonso boliaki na yo na mama na yo na ndeko na yo boliaki mbongo wana na kamera otia tembe te mbongo wana yo mpe oza implice oza complice na kati oki nyonso elekaka na Kongo awa eza badrame ya pamba attention mpe na top Congo tomoni yo ozalaki bien oyaki bien mais siko okomi tomoni yo keba tokozikisa bapareil na yo cheri wana tokozikisa bapareil na yo keba yebisa busolo na bana mboka kokende kokosa te oyo ezalaki toyebisi yo biso tokobomela na molili na butu nayebisi yo natie mai na monoko te bon naza na mingi ya koloba te mais merci na yo mingi soki todi mai te d'abord le peuple le malheur au peuple loba bongo kebana bana na suisika bongo. Merci Nabino Banso na banzete bolandi eyano epai ya tata wana ndeko langai poto lobaki toko bela batu banso o basengeli poto to sa eloko soki Félix aboyi kolongwa na lolenge ya malembe tokozwa bato oyo bakoki milimo oyo esalaka makambo wana ebimila Félix po ete ebengana ye na lombango nde solution oyo totikali yango na Kongo yango wana kaka yo moto olingaka Kongo nde okosepela na makambo tolobi na olelo kasi bomoko nde etonga ekolo wa biso bomoko etonga ekolo wa biso ndeko longwa la kolia kanyaka longwa la kofinga bandeko na yo ngai na yo to simba na liboko po ete tobengana bangona tala Macron mokolo mwa lelo soki na banzete tolobi akokele kokutana na Kagame nini bazali kosala pona ekolo wa yo ndeko na ngai fongola miso tango ekoki tobundela Kongo tango ekoki totonga Kongo ya solo tango ekoki totambola na bolingo po ngai na yo tozala bato malamu ngobila okosamba Félix okokende. Vive la République démocratique du Congo, vivre mon beau pays et vive les Congolais et les Congolaises en avant pour libérer notre pays.
kaka mwasi ya ligorodo nde akoyoka te matondo makomela bino nyonso bato oyo bozwaki libako vraiment ya kolanda biso pe bato oyo bokuti biso na katikati ezalaki bongo Océan de la presse congolaise na émission na biso tolobela mboka Congo wape pa yo to analysaka ensemble to sensibilisaka to conscientisaka pe to mobilisaka peuple congolais nde Océan amemelaki biso maye nyonso oyo mazali koleka la République démocratique du Congo pe apesaki biso piste ya solution nini esengeli tosala po ete tozwa bonsomi boye ekolola biso bino banso bozala na biso elongo. Merci encore une fois pour Amien Tangola no bondi ya botarde bono ete na RMC ko komela bino mamour d'Angola la mokitena o Florencia Matondo Mido bande ko na ngai pona bosuki si bomela kisi malamu po ete épidémie moko moyeli biso ya fefele bande ko na ngai lelo to ko yamba te soki na lobina ko tsabino na ko pema pe malamu te épidémie moko ekoteli biso ya fefele bande ko balandi fefele wana ezali penza makasi soko moni ekomeli yo kozela te ndeko na ngai sala ndenge to sala ka ba mompulo Tchaba confort pambate bakosela yo COVID-19 na Angola ezali koboma pe ekomi koboma mo ebele bato balingi bazwa monopole ya kolobeza COVID kaza nango COVID te ezali épidémie poto ezali kota na climat mosusu. Merci encore une fois l'équipe technique na biso wana na moni bongo prompt rétablissement na Kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne. Encore une fois que Dieu vous bénisse na kati ya pasi kasi tolobito telema pola kosala musala. Merci de notre coordonnateur Dacosta Mundele elle Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Joy directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi. Pareil, Bémiso Babiso, mon ami de tout l'état du Nolo, soit là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois à Dalida Bayoko pour nous accueillir la biso moteke. Ata konzo te kokakoli ate mela mbajelelo. Tokoli ama moteke pour être kisi et pour la kati. Merci na yo MJN. Oyo moko lingaka toloba MJN na France. Il y a Océan de la presse congolaise. Toti kala bino ce qui est soyete. Toko bunde tumba bande kolanga ekanga kila me plus 49 mukile lokonde fam pekato on est ensemble que Dieu vous bénisse bye.